Sachez que bien aimé dans le Seigneur, après la mort, il y a un jugement qui nous attend. C'est quelqu'un qu'on a partagé un bon moment. On a partagé un bon moment à Mingi. Il y a belé, s'il faut commencer à compter ça. Et vous en a vraiment difficile. Tu passes un bon moment. Quand je dis un bon moment, ça veut dire un bon moment. D'abord, on a un mbinza. Je n'ai pas un mbinza. Tu as côté moko. Jani tu es bien naïe. Bisotan tu es nouvelle oyenge. Tu as beaucoup de Jani na chichok oyenge. Donc on a qu'une ancienneté. Jani, tu as des camarades. Mais tu es ancien par rapport au monde art. Tant bisoto ye na nouvelle oyenge. Tu as beaucoup de combats déviés. Bitu babanzo biso bana moyeto ko tango zela na ngote. Alors tu gardes qui relation oyo ba vieux quand même ba la kisa ki biso na ba Jani na ba jogi ça ba nyonso surtout. Zomona biso nyonso ba bijoux ba sobe ba reine en tout cas tout sangana ki toi ke loko moko denga tozo travailler na biso yen bango na ko na bango biso na ko na biso nzamba avec ko arriver et donc ça linga passe makasi zani tokembi to pe na ba bulu tokembi mbine ba bulu on pena na satana ki teke ndeko na lo ko tika biso parce que tant tozo solo là mingi ndeko na no sanga bi mon cher boulot to koti to bundaka to forcer tous na parents tous na bana ba famille ngo tous na ngo zana ngo pe bien to bunda to lité tant mona ma kemiki et ça la biso plaisir ya trop to baninga na ye na ba cassette tu vois ba cassette minene to ba to zobeta banzonzing na ba cassette to yo kota na ba CD ndele lo to yo koma na makambo ba YouTube en tout cas pena to uti na musika ndenge to uti musika to bundi ndengona fallait vraiment nzambe apesa yeda no via moulaye à se retrouver à lier peine no mbongo ngwa musala ngo to kembi nango komona pena lelo ndenge mona ma atiki biso boye et ça la biso passe et ça la biso vraiment passe en tout cas fallait pas akufa biso tout okufa mais akeyinde avant mwana ma ya pena na sengo mingi soka moni yo ngazala ke mwana kolongwa tango akoma na kitambo wana bana mao na bana ke komona ye paso mona nga to bima to beti tout en tout cas sengo ka kezaki ne sengo et là on ne pas Jani en tout cas les cambo grave ya izaki pena yamba ndo amona les cambo gravité pour attaquer que soit problème ngwene a oseka na ye
Boseki amemi on ambiance amemi on animation Boseki. Ah mwana mai, c'est la famille, c'est la famille. Natika le mwana mai place à Siligité. En tout cas, Akepe Manakimia. Allons-y, la vieille on apporte. Vieille on apporte. tout cas moi quand mbala moko sango yeke janya ko fira poto wana penga nde tusha yobiso nande ki peto sangani lelo to kende ko tikai ler to sala na pa zolo azo baranga vie atoju patate mais forcer kaka po figure soko yebali na poto lobi ngo balolia donc azakila ba conseil ebele na to ba souvenir ebele to bande ko kumisa na équipe moko dans ezaki fait to kuta na tournage bosola makambo tournage après beaucoup de makambo ya équipe donc témoignage bien penda on a gardé pour na faille yango ko jouer na Jani dans ezal go jouer na Jésus vous êtes libre na scène vous avez facilité penda ko bimave meilleur donc to perdre venant mutu munene donc batala penda kei batala penda ekei mais nzamba zwaka lokumu po mo kapesa ka emo pa zwaka ba lokumu kaka na Nzambe ba de la somme longate ba bon ba tu ba ko ka sombe ba ko tele bembe sompoto soba ke na ngwa ba yo kanini ba ki ne ba janya kufi janya za seke somba ke na ngwa so na ba sana ho des souvenirs. Donc biso autre vraiment pas petit vraiment ya kati ya ndako parler. Donc na kati ya kisasa. Si ya ngina poto to solo là ya kubeba na pe ala to beba ni na téléphone. Donc on a vraiment donc ya kati. Donc yango moni vraiment to zolela. Biso ba misusu mo to kena côté cercle ezate. Les gens boyebi na otaki na opération mo munene. Donc tant na zolela donc ngamoko na zoko mi se passe dans zoko. Donc to za na zaka mo distance na cercle donc voilà. Ya fa ya tikibana. Et là, on s'est pelaka na moni bana ngo bazana bolingo baza ini baza soudé. Le bina butu déjà na monaki ya basi ndenge bazalaki vraiment zaki donc ya ko sangana quoi. Ozo mona ki bazo lela nzala ba ensemble bazo lia vraiment boende biso ba mama to kabola bango te. Biso ba mama ndeto sakisa bango parce que bana na biso to boti elingo lo bateke lokola o abota na mama oyo que non base la différente. Ko sangisa wana amour na monaki le bina butu déjà na dia trop fier na yango donc ba continuer toujours bongo fa akei bango ne ba fa ina biso